Allô, bonjour et bonsoir, bienvenue sur notre chaîne Bolokoko officielle, la chaîne d'actualité. En tout cas, bonne année, meilleur vœu na batu nyonso, s'abonner à la chaîne, meilleur vœu na batu nyonso balinganga, meilleur vœu à tous les Gaulois, meilleur vœu à tous les gladiateurs du monde, meilleur vœu à vous, abonnez-vous massivement sur notre chaîne Bolokoko officielle. Balobi awa tu es la rabino ba information na temps réel les actualités en tout cas tu es la rabino awa baba cook news sur le monde entier to liker to partager to commenter to aimer vraiment ba vidéo na biso comme il faut. Merveille na batunion son abandeli sous. Merci beaucoup à Sam Coucou le nécessaire monter mémé coucou veut dire catholique bien grâce à toi. Merci beaucoup à toute la famille Bolokoko, merci beaucoup à mon homme que j'aime beaucoup. Merci na batunion so balingarangai ba Gaulois ba gladiateur les abakouk du monde entier. Merci na bino boza ebele oyo Bozana pour na like ba vidéo et surtout que partager, que Dieu vous bénisse sans amapambola bino ya mingi pe ya trop. Voilà. Je reçois beaucoup de messages, beaucoup d'appels aussi. Il y a Babakou Kebele, Boza Kobenga, Dorcas, pourquoi Bozo Lobelate, Makambo Yetali. Anniversaire Nabiso il y a 5 ans, Ezabongo na février. Maman Mora Komelinga anniversaire Ezali Bongo le 15 février. Par rapport à un message Otozwaki, Ezalaki Kekoyebisa tous les abakouk du monde. C'est enregistré, au Bazanakin, que soit aux anapoto, mais au lingi ou assisté. Na événement, il y a 5 ans, il y a SB. Talango Tambola. Il faut s'enregistrer en fait. Nakin awa enregistrement eza au salama et pas ya Jilindaya. Eza bongo place oyo enregistrement eza au salama. O bazana numéro ya Jilindaya te bokomeli biso en privé. Tozana pona bino. Ok nga to finga nga. Soko zana besoin numéro ya Jilindaya komela na kopesa o numéro ya Jilindaya. Parce que nous tozara wana boye. Naza obligé babakou te naza obligé te ke babakou nyo se fo balinganga te ba rolinganga balinga ba rolinganga te je m'en fous donc ça bongo babakou nyo se ya monde tu veux dire que bon na message nanga très bien 5 ans na biso ya SB toza ko fêter yango le date na ne peut s'amiter mais il y a une dame à Komelinga que date ezali le 15 février. Date Nabiso, il y a anniversaire, il y a 5 ans. Normalement, il fallait te fêter 5 ans Nabiso en novembre, le 30 novembre. Même ça jija qui bon, qu'on soit dans nous live, il y a streaming, tout le monde va retomber nango. Tout le monde niveau, il y a récit, il y a live, Yoana. Elle est la première actrice congolaise, il y a sali live, il streaming, à plus de 150 000. Na minute, comme il y a 180 000 personnes. Sombi, si la teki. Yango bomoni streaming et reconnaître ango est une là qui fait la trophée et peut fier trophée parce que à Salivant ya makasi parce que biso tout ebi que si là alinga ko la biso maramba sika alinga ko la biso toujours ba idéologie alinga ko la biso maramba bien donc toyebi yango très bien biso nyonso toyebi nini aussi la lingara alingara plus que la biso ba bakouk na ba innovation veut dire que marambo est salamate parce que le l'autre melambondo te rolobate to ceux qui te donnent la fille la sali marambo belé a commis ba film belé oh non ba tu ba komate likolo nango avec la biso makambo sika. Elle est la première actrice congolaise où il y a surnommé ba fan naye na kombo ya babakou le lo mutu nyo sa komi ko surnommé ba fan naye. Tout ça qu'on sait comprendre non cher ami. À la première actrice congolaise. Donc, à Jija Kibon, le 30 novembre, Ezala Bongo raconte na streaming. Et puis, na mois de février, Ezala célébration, il y a 5 ans, il y a SB, et puis il y a 26 ans de carrière naye. Il y a un message autour na babakouk, message ezanini, to sengi na babakouk nyonso. Si tu veux être là, tu dois être enregistré.
toboyi ezala le jour J oye baloba kokota te comme que nga va bakuka fila nakumisaka fila bobenga kota pona nini parce que toyebani ba congolais to bato ba compréhension en fait toza vraiment bato ba compréhension toyebani très bien tolingi te comme le jour J tokomi na porte wana boye kotina biso désordre makambo en tout cas tolingi yango te yango tozosenga na oyo nyonso yebi kazali ya bakuk oyo nyonso yebi kalingi azala na anniversaire na biso ya 5 ans na biso na ya 26 ans de carrière ya kati ya SB ba numéro na biso eza affiché benga biso to guider yo tu place oyo okosenregistrer komela ngai komela bandeko na ngai oyo yebi ke biso to communiquera po na fila komela biso muto retomber la vidéo na komela ye et puis s'enregistrer parce que boyebi ke mams azara muta discrétion mams alingara désordre te toyebi yango biso tout que fila alingara na ba désordre te alingara osala makambo na ye na ordre yango bomoni ke aza kosala pe makambo oyo ya anniversaire na nini na ordre ya alingara ne muta désordre te alingara na ye biloko ba désordre te. Donc j'espère que tu sais comprendre côté wana oya comprendre tes numéros na ngeza affiché benga na refaire comprendre yo si là azara muta désordre te si là alingara na pe désordre te si la lingara makambo sala ma propre yango bomona ba film na yemo kwa komarango propre bien et puis ba ngoni ba place oya kinaka ko jouer ba film na ye ba appartement wana bomona rango ndenge ça veut dire que même alingere le roneza la qualité batu mususu bozolo bakete boloko pourquoi bosalika te ke batu nyoso bakota gratuitement tout est marambo tozo sala et afila mutotinda bisote le roi tobosa na raté tout ce qu'on fait pour un anniversaire il y a 5 ans il y a SB et ça biso ba fani de toza sala si la mutaza rotinda fani moro taza rotinda mutu te toza ko imposer mutu ke bosa bete mais vu que toyebi maman na biso toyebi niveau ya ordre na propreté o ya zala nango nous sommes obligés ya Rolanda oyo eza makambu na ye veut dire que RTO nga to c'est le moro eza classe dans ton boy des ordres il faut batunyo so ba s'enregistrer RTO s'enregistrer veut dire que ya Juline Dero bi sa jour wana tenir aux exiger aux la boye okoya boye azo expliquer yo nenge soirée ou cérémonie na biso eroleka parce que Torosa na ba invité ebele les invités de marque s'il vous plaît ba invité ba rozala wana ebele ya ebele Torosa na ba artistes musiciens les artistes et comédiens ba rozala wana ba journalistes yango tolingi to fait l'euro na biso eza la qualité. Nous voulons pas faire des choses que moutounyo ça te désordre to telemi wa biso to di ma puto ba ta maboma to telemi te toza na besoin to ça l'euro na biso eza la qualité. Embouteillage je dirais. Toza vraiment na besoin to ça l'euro na biso eza la qualité. Quand on dit qualité qualité propre et bien veut dire que Moutoutou est raillé, tu te retrouves, obi non, si là c'est la qualité. Eh, y'a mon débile obi so lingi. Toi, on a besoin de que tu aies bagou qui désordre. En tout cas, pour Wana, toi, on a besoin de. Abakouk nyonso ya monde entier, oh, Rolanda vidéo, nangai, partager yango na baninga. Donc, on repartager vidéo, na baninga nyonso. S'enregistrer fait le temps. Le lot aux ali bongo le 7 janvier. Bandeko, le lot aux bongo le 7 janvier. Totikali encore na 23 jours. 24 hein, Pépé? Ni sommes dans les 31 janvier. Donc l'autre 7 jours date au salé Totikali na 24 jours. 24 jours c'est beaucoup. Yoza na poto, oza na Luanda. Oh, naza peut-être na Lubumbashi.
naza na kasumbalesa, naza na kolwezi, nalingi na assister, comment faire? Ba numéro est affiché, benga biso toko guider yo, tu es pas Jilindaya. Parce que jour wana todo linga to sala, au moins ni sali oyo todo to fête na biso, et ça sala pamba te en fait. Et ça vraiment sala pamba te. Et ça ma place mon toto, ma place moro en tout cas si la pardon. Ebi abaku ka ko yeba maman na bino bonde to yeba si les bien. To yebi que maman abisa linga discrétion. Donc todo na sali oyo eza discrétion. Donc ba sali na biso bato beye bakama baba si le découvrir ça le ndenge nini bakuka si là-haut bato bakozala étonné bato bakose poser ma question ebele bakomituna ba question comment to découvrir ça oyo bato bakotuna parce que to sala makambo lokola mama na biso aza nzambe ya discrétion vi na ye alingaka te ke mutu comprendre ayeba ya si la n'aime pas babiloko wana yango lokola to comprena oyo eza mama ya biso et puis que ma lilo betinga ouais et suis kapena makasi lokola to comprena yango tozo lukato sa mamu lokola mams abaku ko betsa malibaku peut-être que tu vas dire que pourquoi bati ba s'enregistrer ba sengi ba $25 ya enregistrement pona nini te biso moko to pona ki yango tolobi eloko ni tokolata fila ki atolingaka ye tokolata fila kolinga ye na makambo tu si la femme on appelle kabaku kaza prêt ou prête ya komise pe mbongo ebele pona ye il faut mona o mane totali na streaming kuna to somba ki fila na streaming bobi combien fila fallait bien surtout elle a recevoir trophée bandeko elle a recevoir trophée na ye wana ya streaming et memela ki ye bobi comment ça flatter comment encore amour et rebakisama encore comment relinga encore nous les abakouk alinga biso encore makasi pourquoi parce que amona ke toza toujours prêt ou prête pour na ye tolinga rotika yete en tout cas ndero moi si ndero mobali ko beti sa malibaku te ne te dis pas pourquoi babakouk bazar au salabwe pourquoi même ça voulait ça pourquoi ne te pose pas trop de questions si tu aimes si là tu veux assister na kati anniversaire il y a 5 ans il y a FB c'est le temps de vous enregistrer madame et messieurs yango yo ya ko s'enregistrer do boy bato asuka bato bozara batamba ou mais comme que au moins il te remis les jours j'ai beaucoup ko déranger Jilindaya te Jilindaya la femme mariée mais vu qu'elle n'ira si en amour vrai elle se donnera plus de m'embrasser là donc j'espère qu'elle te sait comprendre bandeko to beti sa malibaku te oh ya lingara si là en plus oh ya lingara si là beti sa malibaku te mon normal c'est le temps ya kokende ko s'enregistrer au petit $25 na yo Jilindaya a enregistré yo $25 na yo Jilindaya a enregistré yo boyebi te na kata $25 wana to ko to sani to sombela mam skado to yebi en fait to redécouvrir yango ka jour wana to yeba yango ka jour wana pesa $25 na yo ba enregistrer yo to sengi mbongo ebele te to lobaki tombola star na yo ozo tombola star na yo bon mona makamero salama mais beaucoup de gens bateki ba mbongo te surtout plus babakouk ya kin obo bengaki ko tunaki vraiment na vérifier que pe Julia lobi na kin penza tozate mais les abakouk ya kin bo bengaki ebele pour vérifier la date ya anniversaire na biso. Pardon s'il vous plaît, on vous en supplie, cher ami Abakouk. Oh bolingara sila, oh bolingara FB. Totelema, to s'enregistrer, ebele. Ah, mais faut me nous reconnaître. Vous l'avez dit à l'emba? Oh, vous l'avez dit à l'emba? Donc, tout enregistré, belé, tout le monde comprend, on avait un véla, on avait un petit frère en Aram, tout le combat. Beau s'enregistrer, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Beau s'enregistrer.
Yom tolingara Sila, yom tolingara SB, yom tolingara la maman de tous les Abakouk, yom tolela na yo SB na yo, enregistre-toi pour assister na cérémonie wana parce que ba surprise est tellement ébélé. Non, vérité, je vous dis que beaucoup de surprises aussi là bon c'est la biso. Donc to éviter ba surprise est tellement ébélé, tellement beaucoup de surprises, je vous dis. Donc ça s'enregistrer tes jour J et ça que totika le roi na 3 jours. Allez yo ben abiso ke oh après ben abiso c'est biso ni ke non madodo position ndenge nini te wana te repese position te parce que si au raté tu repese position te si au raté. Donc le lot d'abord les fêtes, c'est le temps déjà au Kenya s'enregistrer. C'est le temps déjà au Kenya s'enregistrer petit $25 na yo au kangi place na yo ya sûr. Et puis dans le bin na bino babakou tokola ta bien parce que jour wana eza jour ya fête. Et en tout cas médiatisé, il faut relata bien. Benda beauté tia maquillage na yo ba fille à make-up au tia make-up. Yo pe muto tia make-up te ya moi poudre no bois kamikaka parce que jour wana je vous dis. Zambe to sala na biso concurrence na mutu te mais bango ne ba mi tia baza ba concurrent na biso. Les Abakouk, beaucoup de gens s'il vous plaît. To sala la concurrence na mutu te bango ne ba mi tia ke baza ba concurrence na biso. Baza ba concurrent na biso mais biso to yebi ke to na biso ba concurrent na bango te yango bomoni SB asala ka makambu selon ye si la sala ka makambu oyo ye alingi na temps na ye na ngonga na ye batu bazelaki ke fila fêter anniversaire maleme batu bazelaki ke fila fêter anniversaire le jour J aeli bango sorti na kati ya streaming na ba streaming en bien. Donc, et le bino bozo penser, oh bozo zela le mara babar, le mariche na bar. Et le bino bozo zela ye pa na ye orsala ngote. Oh bino bozo zela te yango ya ko sala. Donc batu bazela ki novembre le 30 fêté 5 ans na biso. Si la longo biso na novembre mais biso na kati ya mois de février. Donc les Abakouk somba que nous s'enregistrer comme la Dorcas Bolokoko comme la communicateur ba communicatrice omoni ozarana bango déjà comme la bango enregistre toi yobe muto moni ozana kin. Yobe mutomoni ozana kin, c'est le temps il y a qu'on s'enregistrer. Donc que nous s'enregistrer, s'enregistrer na yo déjà libella pour jour ango ozanga na yo te. Et c'est la teke ba boloko boloba kite o to lobby. Donc pour na lelo donc ça vidéo il y a tant belleté c'était juste ça pour vous dire vous sensibiliser il y a aucun de ko s'enregistrer il y a aucun de parce que to boy jour wana mutuale la to boy jour wana kuma ke nga penza na bon na ngai to eza question ya nini te to on a besoin que tout le monde s'enregistre to yeba ke jour wana to le nombre peut-être de temps to peut-être au nombre de 200 de 300. Yango ne loko plus to zango besoin to yeba yango bomoni to linga que tout le monde a s'enregistrer avant le jour J. J'espère que tu sais comprendre. Hein bandeko les Abakouk, j'espère que tu sais comprendre. Kende s'enregistrer, kende, c'est le temps. Merci beaucoup, je vous aime tellement, que Dieu vous bénisse. Zamba Pambola Bino, meilleur veille encore na batunion so balingarabiso, meilleur veille encore à tous les Gaulois et à tous les gladiateurs. On a lingi bino mingi. Abonnez-vous, 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 abonnez-vous. Bisous et bye.